L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen. Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote, Papi Gen tolobe la vie? Nazalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, to Pesibino Mbote partout, Bolanda Kabiso à travers Tolobe la vie officielle. Merci de votre fidélité, merci de la confiance, Bolingo Bozakanango à travers Bandeko Yabino. Alors, ce bozomo nanga boye nazana Italie, précisément nazana Naples, Napoli. On a eu awa, mon séjour mon mouké, mais na kutani na batu belé. Merci la grande équipe à Tolobe la vie. Donc, vous avez solo pour tout le la Naples. Mais nous avons na Katiawa. Makambo ezalaka bandeko ya biso vraiment coup de chapeau ba congolais baza ko évoluer alors biso plutôt topesa bango coup de pouce yango moni émission yo vraiment eza pona bino bato bokolanda biso tozana na plateau mekano ko solomon muke ndeko Mbote Mbote na yambi nani ngai kuma Patrice mais awa belanga mingi babelanga Mogroso pani Mogroso Mogroso na Italie zali ingrosso do zali la ngro kosoma ngro temanga la blo teme belé bon bango ba préférer ba benga Mogroso do yo zamblo belé na ndema bete blo za belé ndema bete so za ba pamboli ka po voilà alors Patrice Mogroso hein yo linga na bingo Patrice yo sokaka ngai na bingo Mogroso c'est facile ça va na ba komone sokaka voilà ça fait combien de temps en Italie bon Italie vraiment là na yaki kala après na bimi zongi donc ils ont la siège mo longere ils ont ba pambolanga wa po même na za libanda ça fait 20 ans hein? Ça fait 20 ans ça. Mais il y a quoi? Il y a vendre ça fait 20 ans. Donc sinon c'est quoi ba troisième année. OK. Ah d'accord. Troisième année. Ah voilà. La petite Mbote pas ya Babingoma. Babingoma le générateur de boules. La petite Mbote belé. Voilà, toi na mboka na yote au monde na té. Alors, odo sali ça dit so kangisi on seneti ba 20 ans. Ba 20 ans mais na za banda na zongi na ke na zongi bon mais tout ronde na vandi no ba 3 ans. Yo kuté bananya. Ah. Ba da kuta ba de belé, kuta ba grand prêtre ba lia ba sindako. Ba kipe mambo pasteur, Richard ba te belé. Atiko bayamba gonde ntango yo yaka bayamba gonde batakala. Ah, Emilio Zola de manga yawa. Il y a pire en Allemagne, en Allemagne, Emile Zola. Il y a une famille, quoi. Il y a vraiment une famille. Il y a une famille. Bon, bien, mais tellement, que bon, ça va bien,
Vraiment bien que tu terrain soit ici gagner dans la kaka. Faut s'imposer kaka. Voilà. Mais sinon ça va. Ce que l'ikanisi a créé boutique boye. L'ikanisi ngo ela yondeni. Bon, na habité sur les grâce bizanini mais nga bana kala ko teke za la don. Na va na poto ba 40 ans ouais. Ça fait 40 ans na poto. Ouais, nga na sur 40 ans mais nga na 82. Eh, ouais. Elle a 82 là, il est trop jeune. Elle a parti d'Italie. Après na bimi, bon moi na des ordres de Fulanga, na Zonga. Après na stade presque Europe, na vandi na Hollande, na vandi na Allemagne, na vandi na Belgique, na vandi na Paris. Mais Italie là moi des bâtiments ça voilà. Pour partir là, bon, madame ma belle, ça va. Tous les canisiers, on va d'avoir Yago s'installer plutôt Yago s'installer puis Yago ça la boutique Boutaku. D'abord, même bien expliquer mais avant la bima, on a une relation avec la bébé, la bébé. Bah italien quoi. La même pas même Paris, tout est là, bloc kuna de Zonga. Bon, net bango yo mas nga ba kufa. Il y a écouté par hasard de solo là, bon, tu connais les usines à Bango Basala Basabatu, tu me m'as presque que me bakuna, Bango Vanda Batala, non. Tu as Bimaki, tu as Zongi, tu écoutes ça, mais il y a un expliqué Bango Bango, tout ça est au bout. Oh, il y a aussi ma oh, et c'est ma délai. Aïe, tu démarres, bon, malheureusement, le président a Koufa qui n'a pas corona. Après de continuer là, donc ça va, sinon ça va. Mais c'est quoi ça va. Ils ont des difficultés pour que par rapport à... Non, ma difficulté, ma quasi rapport d'incompréhension, biso, hein. N'endegani. Moutagoya, bon, je vais secret, monsieur Ambogo, on comprend vous êtes. Moutago même Akilia, n'a moutou les amouké, bossa nagi boye, pour la y'a au moins au Monaco. Après, et puis. Moi je me suis dit mais si tondi ko siriga nga so zanenga mabe quoi d'abord de gros pong ndenge mabe c'est à part ça sinon ça va. Est-ce que on se retrouvera rapide na oh non c'est ça parce que Italie pour la maison il peut salir maison est-ce que se retrouve non ça va on a contrôle ça va mais Italie bon bataka côté oui mais yo ça va grâce ba guerre za ngo wana mais ba guerre za obundi na mutu obuli mutu amaza makasité po ko achever au tigre et ça va ngo ba guerre za ngo après batango bango mona ka butika ye au début na butika mais sinon té vraiment guerre sur la communauté à boire la communauté bon et tout ça mingi tanamté bon tout ça terrain mo vraiment za gisant trop tellement bon za mingi wa que pas bon za dine za laka si je suis mingi, je suis donc oui, compréhension, mais sinon ça va. Mais pour un bon vraiment, ça n'a beaucoup. Bon, c'est belé. C'est quoi, bateau basombaka, bateau basombelaka yo. Eza bateau baza, bateau mi wa Talibanda. Non, pas Talibanda. Toi, tu n'es pas un peu monté à la kawa. Aïe, somba. Mais mingi Talibanda, pour avoir na présent, même si tu comprends, mon kilmi me la kawa. Bato États-Unis, bato Kisasa, Ivoirien, mukili mobimba eyaka. Mais Zamboga moko bon tisiko même ngamula za ka na comprendre ngote pour que za na Rome te, za na Milan te, za na donc c'est que l'art venait dans Mbogo. Te Mbogo zali. Ouais, Mbogo zali mais pour au zongo pe we bande au la mort. Nandé ma bête quoi sur la kosi za nzambo tamsa ko se prêter mais Mbogo ça. Moi faut y parce qu'on est au sala pose wango. À part commerce, est-ce que Moussa les alliés ont été au Bakayou? Moussa les alliés ont été au Bakayou, mais si tu as dit que Moussa va foutre dans 1200. Or, au bout de ça, mais dans 2-3 jours, au 1200, au préfère ça. Au voilà, Moussa les alliés ont été à Paris, pour avoir ni Paris, n'avoir ni partout, mais avec ça, Mbogo est à Cop. Ils ont à Cop. Ok. Alors, message nous relancer si vous pas battu nous sur Barolanda, ils sont un peu partout comme ça pour nous. Non, et l'homme n'a pas premier ça qui mututu à la sapato. Mututu a besoin
ateka par exemple to commerçant o bazala moyen te oya par exemple nable to ba système que o numéro ezali a bengi na besoin sapatu boyi otindeli ye to azala besoin azala magasin na ye aye to kile zini basaleli ye na guna ye batindeli ye pour ça manière de ça wana kala ça peut na ba sur mesure ouais des sapatu to ba ça pour les kala tango la yaki kala na glacement boye muta kotsala makamu te benya mabu tuzi azar mo boy par hasard toujours la banda erwana na Rome to kutana na ye ka ningo na be même pas to tambo na ye unga ben yo ben nyama bo shock ça temga na kola comment compliqué quoi ba makambo ne tia ba wandulo za inote na za unga ngote quoi après to tambo na ye to kena na ye to tambo na expliquer makambo se bele après na o comprendre ngo na lobby mabe na cause en tout cas ben ba commerçant qui sabe rasuti presque et comme ça na mutura yawa abengi atini mbongo salanga 1000 paires salanga 500 paires salanga 100 paires ça dépend moyen na au sali bokangi carton mutindeli bembe bato à Paris mingi ba rasuti presque pas azuka mbongo atindi que ça confiance kaka au 10 paires okangi mais reste dans le monde tini bon mutu pasi na bobosa ni 2-3 jours bon mais en tout cas ils sont magane wana ba baza di banda ya mingi susute o roma commerçant solo ba yanti kaka confiance a bengi yo na besoin boye ba modèle bimi na tindeli ba modèle hôtel ba modèle ba tindeli yo kana nengo kana pour ça va bien système au sala routine de la ba modèle avant ouais ba besoin bazali des so bimi na tindeli modèle ACP nango bon ça là modèle ça là commande ça là boy tout ça sur place c'est déjà boy aux obligations après combien de temps 3 jours et commis tout ça l'agence tout ça complet quoi biso mo dans l'agence na biso à part ba chance biso c'est bien là mais biso dans l'agence na biso tout ça muto au aéroport muto tambuso azalinga tenza na sute mais ça na ba tu ba tambuso yo kolala be muto kozwa presque kolala muto kolala ça dépend soit un bon alali a foot soit pesa un bon côté ata nyonga kei ça zonga soit foot soit foot pété ça on ça me demande alors yo spécialité nos anibato bako retrouver ni pana ba chaussures quand on est blond en tout cas na ça ngai mona ko complexité donc ngamo na za moi bricoleur na za moi styliste na za moi modéliste na za moi mebele mais tu vas retrouver ni vena pas na so mtaye pas na à retrouver à part ba sapat boye ba modèle ouais dinga na bilamba ba modèle ba ko ne so quoi ana besoin chapeau azana besoin na masala mo mundela wa en tout cas félicitations on a ko sembla pena benga yo ke tala panaye ta una yaki na ibisa ikaka tala ndio ça boy place ça place moi bien to ça mbongo tout ça boy na finance makamne so to banda tout ça mais les dona ibisa yo ke ça va asala ba bloco mi to mona par bala ta ba yoshi wana ba coupe wana ba nini asala be mena mais félicitations quand même donc c'est le club ça moi tour kuna autant bloco ya salaka ba bloco za salaka la quoi mais tu sur la sala ngango mais ndenge ya zo relève voilà talaga ça moi ba guerre moi zanga tina asala menga ça ba moko bloco ba moko ba demande ba tu quoi même ngamo donc pas na yo c'est dire to ba ke pas na bino qualité peneza makasi quoi il faut vérifier qualité mais ça sauf que on a besoin logo donc vous en appelez vous en Italie ça mukilimo bimba yaka wa mukilimo ça kabilo kwa wa donc voilà. Alors pour tout ça parce que nous avons mingité à appelé maison donc tu message na yo ezani ni pas ya communauté congolaise surtout bateau peut-être nous sommes en besoin ya tam so mona mboka ngo azana mutute basala ndeni non problème na ko loba ko yo ka biso ya olanda biso so azaka la besoin ya sapatu azaka modèle na ye akotinda so ezala ka te bakosala ye donc sur mesure mais bakosala ye so azala magasin azaka commerçant akotinda ba modèle na ye te sololi basale ba modèle ba isini wana ba atini mo na isini basale ni il faut ba modèle belé ça dépend ça dépend ça dépend celui
Quand même. Bon, ça dépend un peu. Il y a besoin. Bon, mais modèle, échantillon, ça dit après. C'est rien, mais normalement, il faut ça. Moi, ma quantité. Moi, quantité, 10 déjà, ça va, mati quoi. Ok. Moi, quantité, ça va tout. Donc, au Bengi, na yo, temps, où il y a des billets micro cher. Biso zalia, au Bengi, Tinelio, modèle. Tinelio, ça a 3 jours et combien d'années. Bon, quel que soit, tu peux concréter que ça, mais en tout cas, et comment on a bon, attends de Bungi, tu foutu, tu as choisi. Voilà. Ok, alors, ça va te Bambote aussi, ça n'a pas si peu. Bon, on a payé Bambote, on a payé Fabi Nangaï Bambote, Bada Nangaï, Bada Paris, en France. Karine Glody, on a payé Bambote Mingi, Bada Nangaï Balabasi, Yamobali, Radi. Et puis ça, on est en beauté. Ça a bien. Bon, on peut s'en beauté. Ah, on va y aller dans ma beauté. En plus, ça, tu as milité en Naples. Tout ça, on est 20. Congolais. Ah, ouais. Tout ça, on est milité. Tout, on a milité. Ah, tu as milité. Ok. Ah, pour vendre, il faut un esprit, il faut un motoko. Donc, il faut un esprit, quoi. Mais beaucoup t'en appellent entre nos communautés. Eh, tout le monde mais moi l'équipe n'a pas. Vous avez le président Bon, le président vraiment, ça vraiment mais tout ça n'a pas doyen, bah là, bah de Sinda ko wana ba doyen, ba mambo, ba kibe mambo wana ba doyen, ba Richard wana ba grand doyen, ba Alexis, ba doyen, ba José K. Mais tout ça peut-être de mingi té. Bon, on a mingi, ba Babingoma. Babingoma. Baza batu ba yek moi sika mais bazo tenir banini te mambo ngoze bele bazo wela ngasa de bino so mudeza ka wa zuma mingi wa zuma ke neza la kaka il même comme neza la kaka quoi mais sinon ça va et puis on va bambote donc voilà donc merci Nabilo Bandeko Bandi biso sokoye na Naples awa n'hésitez pas à contacter Kaka Patrice Mogrosso soko lobi ozoluka Patrice Mogrosso le bac awa vraiment au sentir que tes qualités mon nez le bien ça dit bah ça là ma chaussure il y a sur mesure donc nengo yo lingi nengo lingaka bah c'est le chaussure nengo wana donc nulle part ailleurs les ama grâce cause ana bandi kona biso boye oyo vraiment biki ola te logo oyo biki en tout cas le ola te logo ya goût na pe motema na yo voilà en tout cas merci beaucoup Ndeko Patrice hein. Ouais voilà c'est Béliclo et puis tout ça la maman Berthe ouais alambela bisoa ouais mais kalata zokene alors le relève c'est ça ngo ibsa vite relève wa c'est mo za na Irlande na Irlande na Finlande il dans le relève wa kalata dokene tout la pe ma place na yango azota Scandinavie kuna pa ya bon ngezali ya papa na ngai si mutu atimba soka yawa soka la engagement mutu teko bana o mobilité bon ça ne pas biso to ba Paris to ba partout wala to ya to vanda wa donc bon force là OK donc karaté azo relève azu déjà place et magasin et hermo nande mabete quoi ils ont fait magalaté pour maman Berthe la mbela biso mazuken si mutu ko tika la wana ser wana mutu ko banda ko magasin na ye oteka babilamba banini po biso talaka ko sa nyo yo moko te faut ko expliquer ba tout non so selbe ko simba solo ça engage qui a tenu un bon na ye to sur la place déjà et aux bana semaine yo restaurer aux ala ko la izali ko lia aux ala et ba ko tamusa yo ba voter les ali ba bazali ba tamusa yo tout ça donc frère de ba lia wa mettre le van Tamusayo, à un aéroport, c'est complet quoi. Au Bengi, il y a un aéroport, à Tamusio. Ceux qui sont en force, à ma case, ils ont la chambre, à Ndengeni Noglali. Ceux qui sont en chambre, à Nyongolali. Voilà, donc. Voilà, donc.
toza na Naples awa tokutana na ndosoni ya lobi boza ba grâce kozana bato boye na communauté baza bato faut kosenga nzamba batela ba makasi boutique oza munene na ebisi yo donc ezanga ndeka moyenga to ndosomba somba et donc awa peza no ngoza no na Paris au moins ne pas citer so contacter biso au moins na mbala moko Patrice Mogrosso so contacter ka Tolobela Vie ba mo Patrice Mogrosso mbala moko to cha il est direct dans so yena Naples lobaka na luka Patrice Mogrosso pour na ba chaussures pour na ba costume bien sur mesure na lobi bien. Alors d'ici là boutique malamu rester connecté biso zana na Naples na vanda na mikolo pour na moni calme na pe milana koto pour bilambeze belé touriste belé. En tout cas merci beaucoup. Allez, Tolobela Vie, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ngai passer équipe Mambo na Naples. Vraiment na pesa mbongo et na pesa mbote mingi vraiment na bandeko nyonso o bayaka kati ya Naples o bayebi Naples. Naples za pona bino mais bobo sana tambo yaka awa église Pezali. Donc dimanche so écoute awa église obanda na 15h30 jusqu'à 18h. Boya visiter l'église de Naples bobo ndela pona yango nzambe va pa mbola bino. Boya aga raté pour na business to pona kozwa ba chaussures bilamba mais boya ka susu pona Yesu Masia bo pa mbola mosala na nzambe pa mbola bino mingi. Nga passer équipe na Naples. Que Dieu vous bénisse. Oh wandugu wapenzi, mimi naitwa Kiza Makangara. Et niko hapa Italie précisément mvile ya Naples kwa papa Mogrosso. Hii ni fasi yenye ko très bien. Ningependa kushauria bandugu bote mtu kifika hapa Mfinland précisément mwa hivi il faut nafaa kidogo pige tour hapa kwa papa Mogrosso. Kila kitu kiko na anaweza kufaciliter mambo yote vraiment. Karibu tena. Merci. Bon, awa towana kati ya Naples ouverture tozo célébrer ouverture ya eloko ya Elisa Shop bilamba restaurant makambo nyonso na kati donc masolo pena donc likolo deux fois te awa tobenga bana nyonso mboka batutu bayaka awa soko ye kobosana te oleki awa te donc orate il faut kaka olekao. Hello everybody, I'm Jambote. Ni toujours mtoto wenu Kiza Makangara, le citoyen du monde. Et hapa niko munani mu Italie précisément mu ville ya Naples. Et kama unafika hapa, hii ni shop ya dada yetu en même temps restaurant. Ya Elisa Vista Fashion. Ukiingia hapa kila kitu utapata. Okay. Hii ni ville ya munene là où il y a beaucoup de gens. Batu ya nationalité zote wanaingia hapa. Ukiingia hapa mwa ville ya Naples usikose kuatterrir hapa. Merci na hapa utapata kila kitu. Bonjour, bonsoir, Esika Bozali. Je m'appelle Elisa Blessing Chuma Chadola. Kombo e bani eza Chuma Chadola. Naye awa na Italie. Naples, Napoli, au Salabacha, et puis na koti na magasin Moko Boy. Babenga kango chez Mogrosso. Ndugu zangu kwa Mogrosso pale, Mogrosso ule mwenyewe, naitwa Elisa Blessing, Chuma Chadola, niko hapa Italie, Naples, kwa Mogrosso. Unaona hapa iko na viato vizuri vraiment depuis niliuzishaka hivi viato kwa Mogrosso sia onaka anani décevoir vraiment qualité ya bien sana. Oui, Mogrosso azana ba qualité ya bien. Ya à face ya hôtel Viola et puis Mogrosso pe azana hôtel na e moko soin. Comme Mr. Champagne, aloba qui soin, ayemba qui soin, vraiment chez Mogrosso aussi, il y a esika mutakoki kokende alali na e bien, to lambi, mais et puis ça se passe bien. Il peut aussi venir te prendre à l'aéroport, anakiana kukamata Mogrosso, anakutembeza, atambwisi yo ndenge olingi vraiment. Comme moi na sepela ki na ndenge azwaki nga na aéroport
atambwisaki nga bien comme ça. Je peux aussi demander batu yangu yote mwenye natafuta kuya Italie Naples anitafute. Mogroso numéro ya Mogroso iko 0039 33 47 39 49 95. Vraiment karibu sana, welcome. Vraiment place nyonso bozali eska epa Mogroso, vraiment biloko ya soin biloko ya ta Noël bonne année mbongo muke, vraiment aza vraiment na prix abordable koleka ba Mogroso ebele. Batu nyonso batekaka en gros, c'est lui le meilleur. Vraiment je vous souhaite de venir ici, vous me donnerez raison. Merci beaucoup. Chuma Chadola na Finlande. Bakakangu ete inafika. Karibu sana. Tupendeze na Elisa 5 Star Fashion. Ma t-shirt za bien, ma chapeau munaziona. Karibu sana. Ya ba chemise wana yangoyo. Moni. Eza ebele, c'est ça non? Mon frère Papi Gen, oyibike masumu ekoma ebele na mokili oyo. Ah mon frère Jeff Fongue, tokoma kovivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre zongili susu. Sodome Gomorre zongili susu. Mabe koma malamu nde mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama. Sodome Gomorre zongili susu. Sodome Gomorre zongili susu. Mabe koma malamu nde mabe. Bato bakoma kosasa na lokola banyama. Basi bakoma kobima na basi. Mibali bakoma kobima na mibali. Bato bakoma kobima na banyama. Tala ndenge moto abungisi mayele. TikTok ekoma tere ya koswana ye. Règlement de compte ekoma na réseaux sociaux. Respect na communauté ezalaka lisusu te. Yango biso todenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu Masia, akoya lokola moyibi, moto akoyeba te. Soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu. Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorre zongili susu.
Sodome Gomorre zongi lisusu mabe koma malamu malamu nde mabe bato bakoma kofinga na lokola banyama Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata maumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Sumbu Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dugwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapilo lenyo komyo memela ngai DJ Kisalou, 100, Chideric Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Manda mandalala na losambo Lipasa nanga kade Mama Nina na Deborah Yana subu na zobanga nanga deception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Deception Soki moye ezali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Nilope na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba